bungai. Na kone tena tena imamu ati kato komela TikTok tena bungai. Akomela ati na libera. Lombe. Bonete. Kewa biaya. Bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger et pas la mission de musala. Donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Tolali tolamuki onate abimise libiso bombe ona kombo ya Honorine Mukuna Porsche. Eza bandeko mingi ba raisonner mabe ba analyse ba sala ya bien te. Hôtel ekoki jamais kopona religion ya mutu. Hôtel ozaloza chrétien, ozoza zabulu, ozoza nani ba oyambo kaka. Et puis na kati hôtel jamais ba kokotia ba caméra na kati ya ba chambre. Et puis lisusu nini na kati ya hôtel ba koki do na hôtel ba fungola ba valise ba tuti. Na soyo muto ye o kota la ba valise no ba fungola ngote bazana droit wana te. Nini lisusu hôtel et yamba batu ya modèle na modèle. Donc yango wana ndeko na ngaso lingo kene na hôtel nyonso za na Congo za na poto partout. Il faut beaucoup prier parce que makambo elika na kati ya ba chambre hôtel ngana bino to yebite. Merci. Et puis lisusu nini ndeko na biso mwasi ayaki na biloko na ye atiaki yango donc na nuit ya jour oyo azobima okende ba opération na ye siko nani yango akoyeba muto oyeba ngo ozala te. Et puis biloko wana so botali bien bofuye bien bomona na katikati ya biloko wana nyonso atie kutu na photo ya mwana na ye moko. Donc c'est-à-dire bobimisa hotel na makambo wana donc muninga mwasi a bossé pona osala musala na ye ndenga sali wana arrêter à osali réputation hotel la bato. Donc ba client na bango baza même moral. Donc c'est ça.